ya kasi kondima nanga eleki mbongo yambala uyu izailamba ya kembo miso oyo mesana komoni lokote. Le pasteur Moïse Mbiye est coupable dans tout ce que la fille nous a raconté. Non mais attends là, attends. Après tout banini pe banini donc egoza teka ki donc le quoi yoza déjà pasteur Moïse Mbiye, yoza déjà Moïse Mbiye, tala mapeka donc yo balobakano c'est le côté yo sosali mabe donc batika kaka ba kipe ngote po yoza pasteur Moïse. Non. On doit te parler. C'est le pasteur Moïse Mbiye nde muta de virja kaye banini makambe belé bakate ceux qui ba trompe ceux qui ngeni na longola ceux qui bazemi patati patata ceux qui ezaki mwana mwasi wana makamba lo so lo biko benga serre moko siko église aye pano banini asa ta 5 jours pano na ndako aoya parce que ba banga ye pasteur abenginga na kende na ke la le pana ye aoya sans hésiter. Vous voyez, donc du fait que tu as tout aux hommes on appelle que tout vous est permis. Or non, tu peux avoir tout, mais tout ne vous est pas permis. Vous voyez? Non. Garde ton argent pour toi-même. Garde tes relations, je sais pas, ton succès, ton élévation pour toi, tout ce que tu as pour toi. Mais tu peux pas faire tout sur tout le monde. Non. En tout cas, sincèrement, je suis désolé. Donc moi je pense que pour le pasteur Moïse Mbiye, il faut attendre. Moi je suis déjà pembé naï. Mais avec grand frère, il y a moi c'est Eliane Adam Mukolo naïe na âge dans le bibongo avec un peu comme éclairci biso par rapport il y a dossier parce que yepé ayebi ba moi mingi na se planning mingi. D'abord je vais commencer par le pasteur Moïse Mbiye. Yé morata amta no vine bena malamu parce que soki bat balobi ya lo baraki bat balingi eti bazo kose bazo contre ya lobi ke bazo pesa bande musumbo mpona ke ba combattre ye ba ko essayer ye pona ye nyonso tout esala maka baza ko instrumentaliser batuka ka pona ye o comprendre donc contre ye kaka donc mukili mobimba oyo ezalaka contre pasteur Moïse Mbiye pona ye ezalaka bongo. Oh, moi j'aimerais quand même que yemoko pe asala non moi analyse moko personnel amita la penano atali no passé na ye atali présent atali pe futur na ye et si kazo kende et c'est azo tambola bien et c'est makambo ça les a bien. Oh Yahweh mon espoir, Yahweh tu es mon espoir, makambo yo salaka e kamwisaka bana, Yahweh mon espoir, makambo yo lobaka suke kokisama, tu es mon espoir, tobengi oza komba yango tolobi elonga, Yahweh mon espoir, makambo na maisi mopianga landa yo zinda, tu es mon espoir, Yahweh mon espoir, mon espoir, papa yamba, mon espoir, mon espoir, mon espoir.
Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Rien que la vérité qui vous est toujours présentée par votre humble serviteur Alvin Beya. Bonzambe na bonzambe Lola ezofuta bien-aimés dans les Seigneurs. Simana Toya Rolobake Nzamba Boeto Kwaye Wapi Naman Sazo Sele. Bis awa tozali quelque part bien-aimés tozali na Mumbele na 12e rue na salon de coiffure et pourquoi pas Suisse ici kanini toyo koloka ndeko na biso confrère na biso kulut na biso na musalo yo to mekempe koso anaye to mekempe kosa la lecture ya musique religieuse to komi wapi tozo kende wapi Gilles Ngandola qui n'est pas présenté que vous connaissez très bien to yambaye kala mais cette fois-ci à zongeli biso le soso en tout cas tozana une émission le rien que la vérité à qui je m'en vais dire shalom papa shalom ndeko Alvin shalom shalom na bandeko to bota la biso shalom na batutu parce que ça fait longtemps et puis bonne année surtout comme nous sommes encore au début de cette année 2020 donc bonne année à tout le monde bonne année donc voilà frère Gilles Ngandola bande bazola na biso actualité zaminge makam concernant les frères Mike Kalamba et une mois sinaye concernant le pasteur Moïse Mbiye koto frère Max Mbenga et fato sur le nom depuis Kalame avant que to kota na mozindo ya basi jango ndeko Gilles Ngandola série na bino parce que le lot tikano ozonga moi simamuke o mi pesa sonde o bango mi pesa di bosote lecture ni noko ça soit bilan ni noko ça la ya musique chrétienne en autour aussi ça 2019. Ouais, merci beaucoup Alvin hein? Merci yo yebi yo zana katia monde ba solo yo. Nakolo ba bilan c'est un peu grave, je dirais beaucoup plus mon analyse par rapport il y a marche ya musique chrétienne année passée, année 2019. Tu constaté mon marambébélé, tu constaté marambébélé, Kobunda, Koswana, Nini Bonaboye, mais beaucoup plus l'autre constaté ça qui baisse la musique chrétienne de plus en plus, musique chrétienne ezokita, et ces artistes au bazar banayi ko kumbe la musique yango bango tout ba komi le rôle ba comprendre que musique chrétienne ezo simba sou penate bango tout ba komo koma ba mutu fa beta mo libana e pembeni o ngai mo évangéliste pasteur mo bona mutu to ba ide ko miyebele là déjà donc c'est ce que nous avons constaté dans l'année 2000 c'est mon analyse personnelle na 2019 ba artiste musicien chrétien na biso ebele ba katisi ngambo quoi ya ki pasteur bango tout ba komi ba pasteur le rôle ba mona déjà que Moïse Mbi e simbele la ye. Parce qu'il y a avec ma preuve, donc le rôle de Moïse Mbi est simbélé là. Parce que s'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, et sa musique chrétienne. Le pasteur Moïse Mbi est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est par rapport à l'église Cité Bethel. Dans les charges église Ouana, bon, il faut voir aussi, hein, c'est une grande église, communauté à Mounene, au Bazana Batebele. C'est tout à fait normal que le pasteur a vivre bien, la voiture bien, la jeep qui toko, la palais bien, yobiga bon. Tant que ninga ba omona bon babi soto tikali kana kota musique koto boy. To ya odaye pamba. Ale munda mudormo lu ndenge ni babenga pasteur ba consacrer rapidement. Yé pas kenda fungoli selo kona ye ya bando sala vie na ye donc voilà. Pour les gens ma ben bazo ba musicien bazo comme ba pasteur. Te pona nga eza mabete soki nzambe mutabenga yo. Mais ce qui est que yo moko loko yebi moi quelques versets bibliques na mutu omi komi si pasteur pour kaka musique chrétienne zo simba susute wana nde pona nga eza mabe. En tout cas là je suis vraiment contre cela parce que quelqu'un ne peut pas se réveiller un beau matin comme ça et puis automatiquement ami comme si pasteur yemoko. C'est pas normal Alvin, ce n'est pas normal. Mais ce qui appelle ya nzambe mutabenga yo Oza la pasteur, oza la mobate limpate. C'est mieux. Là, il n'y a pas de problème. Mais yo mo monika ke kopi côté de simbate ya lenga mona mi comme ça fait pasteur pour qui pasteur ne aussi mba pour moi ba mabonza ba dimi ba offrande des ali banini. Ça c'est une mauvaise chose. Et belé pour selon yo bazo mi comme ça va passer sans que bazo vocation ko te pa nza. Oh bamba mi comme ça va pasteur. Yo tangela ba kombonga na ebisa ko ke mutu ba koma mutu ba pot auto yeba ibanda kala ki aya déjà na ki na ki titre wana ki titre pastoral wana déjà ya na musique chrétienne ezaka pasteur Louva. Eza pasteur Louva auto yebi apôtre Kachiz eza ba pasteur Maninga o comprendre ba tout yeba ki wana ba frère Patrice o comprendre azala ki déjà na moi moi depuis kala déjà bani. Mais si on remarque il y a 57 ans passés ba o nyoso baza ko se transformer de azanaye azaki musicien chrétien
quand on a banné au yoboye au monde oh il peut pas consacrer il pas comme pasteur oh il peut pas consacrer comme de tout on est ça va comprendre que la musique ça ne tient plus. Voilà pourquoi il est grand temps de sauter déjà au bord il y a l'autre rive quoi. Et pourquoi la musique est aussi mal dissociée? Ça peut être dû à quoi papa? Bon la musique chrétienne Alvin il faut tous à la claire vous savez moi quand je passe à la télévision c'est que j'ai quelque chose à dire. La musique chrétienne sur ce moi je dirais seulement ils ont évolution en technologie hein. D'abord la première des choses parce que musique tant de bandé tout ça la émission religieuse ou une émission musique chrétienne tokutaki cassette cassette o ya rebobiner wana banino bobiner cassette ndelo tokutaki na terrain qui cassette et cassette est longoi et puis ba clip ba nego cha ba clip na VHS ba clip na ba bande VHS ya minene wana ezaki ba époque wana. Au fur du temps, le monde a CD bimi, a CD bimi, après ba CD tout le monde a flash disque bima, flash disque banini, yes belé jusqu'à ce que la musique ait perdre valeur na yango. Na sens ni le attends artiste bimi si na album na ye. Une fois kaka boa qui clip lelo na ba palais surtout mututu na ba voiture bazaza na banzembo bongo déjà. Donc facile à copier, mututu rosa nango sans pour autant somba. Ce qui fait que les artistes et musiciens chrétiens ne se retrouvent plus. Vous comprenez? Bon malheureusement peut côté ba chrétien moi libanga peine zate. Vous comprenez? Mais la musique à mokili bango peut pas subir même eloko. Nga miko eleki abona zaki na faire. To solo na faire. Fait na studio ndiaye ayebini na oloba Chetan ayebinga bijul lelo musique ezo simbate parce que soko bimisi album ezo teka masute ne bana oteka makala mais normalement ba faire gola ba faire gola ba patron faire gola c'est un patron. Vous comprenez? Ce qui fait que musique na yata soki bo sombi yango troté mais néanmoins ba titre o ya signé na kati album wana bato ba yembela ngai et musu mutu moko apesa faire $80,000 okuna yembela nga apesa 40,000 okuna ya apesa nga apesa 50,000 obiso asangisi banzembo to yembeli bato na rien ke bambongo bato bapesa yembela bango po yeso yembeli bato banzembo irataka te ozo comprendre banzembo ba titre wana ça bato so asangisi bambongo nango donc il peut se trouver avec $500,000 hein ndo mona ba faire wana siko na musique chrétienne siko ezate nano ya banini obokanga libanga na nzembo nzambe banini soit di yembelanga nzembo titre mo na kati album chrétien simbate yo yebi simbate alors le quoi simbate voilà pourquoi et pas ba musicien chrétien pas si yango zo mona na makasi mingi mais na ba musicien to benga o basala la musique populaire et pas la bango eza pendant qu'on se faire sentir de pour bango bazana mille et une manière ya se retrouver vous comprenez c'est un peu ça et ce qui fait que le ba musicien chrétien le va supporter crise wana te allez et belé bazo kat ça. Donc de l'autre rive pour se retrouver. Ok, merci beaucoup frère Jingandola. Bande obazola na bisolobi que meki ko pesa ba explication moi ebele mais ekozala mabete na ndenge que tout moi écoute la fois passé le mot esalaki moi polémique concernant ba concert payant ba VIP ndeko Max na Moïse Mbi courir les kakité. Au moins que ba musicien peut ba monique koto ezo simbate moi ba c'est là ndeko moronze moizate mabange zate tika attaque ba comment ko se retrouver là ba concert parce que l'album mais aussi mais sous ten roté comme ça bon on a suko par rapport à question Alvin na pesa suko ko fait le midi raison ko fait le midi na landa ki na image mo bazolo balobi bande on a biso ya l'autre côté wana o ba soit des ba mbenga ba mise chrétien ba longola ka hypocrisie to beta ba musique moko na bango to kota ka studio moko na ndia wana et pas ingénieur JP Kiss ba sala relo moko on se comprend cela veut dire quoi par rapport à la polémique ou soit une compréhension et kotaki na kati ya point de presse ya Moïse Mbi le pasteur Moïse Mbi ayebinga bien to buya ayebinga bien ngana to yebani na ye nde na baba yebi o azolo ba wana komona e Jules Ngandola le pasteur Moïse Mbi c'est question ya ndeko na biso Max Mbenge zaki question moko fondée sur la compote et l'on ni sili kisaki yo Moïse Mbi et l'on ni sili kisaki yo question ya Max Mbenge zaki fondée on comprend que nakati ya Bible place ya concert VIP eza wapi mais c'était une question qui mérite d'être posée mon frère ami. Où est le problème? Il fallait répondre carrément que oui nakati ya Bible ezate mais
mutu oya bimisi mbongo na pour produire ngana beta na sika wana hein ye moko na organisation na ye est-ce que vous comprenez asepeli atia place moko VIP bat musu ba vanda asepeli a place musu pe bat musu pe ba vanda eza organisation ya mutu wana eza organisation nga Moïse Mbi était. C'était ça la réponse. Moïse Mbi ne pouvait pas se déchaîner sur un journaliste par rapport à une question bien posée. Moïse Mbi ne pouvait pas se déchaîner sur un journaliste. Ya c'est des gars mon accord bien ton gars qui bino ba journaliste chrétien. Non. Eza erreur o pasteur Moïse Mbi asalaka toujours yango wana. Akanisa on dirait biso ba journaliste chrétien tous à contre. Oh non. Nous ne sommes pas contre le pasteur Moïse Mbi. Par contre, c'est notre bien-aimé que nous devons aimer. Vous comprenez? Biso photo linga pasteur Moïse Mbi et mingi. Mais yende à cause ya ki orgueil yo e dérange bino. À cause ya ki bongai le roi de Nzamba pesa bino nyo surtout et le Nzamba pimela bino ra mapata. Apesa bino ba villa minene ba jeep ya danger ba église minene ba mbongo ebele ba voyage kili. Alors moi qui bongai wana ki minene wana comment déjà danger nde sala bino nde monier mo bo kendara air mo boyi. Mais nous vous aimons beaucoup biso lingara bino mingi. Tolinga Moïse Mbi emi parce que le pasteur Moïse Mbi a parmi artistes oyo ba osa la fierté à musique chrétienne. Vous comprenez? Azo ma musique chrétienne likolo a ok nango pena bien osa musique na kitoko. Mais le mal est seulement que mo bandeko moko omoni yango moni ya mona lbaka élévation ce qui nzamba élevé yo ce qui ozangi kotia 2 pieds sur terre oko se perdre parce que élévation na makambo ebele ozomona mutu azo mona ndire donc akomi suki akomi nzambe akomi nde suki nani akoka suko saluer batute ye babandaka ka mbote ya koma boude batu po ya ko azaza élevé donc ye soko bengi na téléphone tala na pese exemple moko exemple na loba yango te na loba on émission lelo hein na loba on émission c'est exclusivité to vandaka un jour na lopango ya RTNCD wana na ba journaliste belé banini to solo là par rapport toujours à ma solo musique chrétienne. Quelqu'un m'a dit à l'objet, oh non, ceux qui t'ont bien artiste, c'est mon papa. Nazana ba numéro ya ba tout presque tout ya ba pasteur tout ya mbogo ya ba minene ya Sony banani ba kanketa tout le monde banini ceux qui na bengi bango ba bango na téléphone allo. Mais le roi de moi avant de payer na ocha tembe vous comprenez na ebisi ça va ngana bimisi billet $20 na che $20 likola mais ça na bi na pesi no numéro ya pasteur Moïse Mbi yango bobenga ye soki pasteur Moïse Mbi ayambi yo ozui $20 na nga boke nango bozwa $20 bolia so ayambi na zupe $20 na che likola mais ça allez numéro ya pasteur Moïse Mbi yango na pesi bango bobenga ye so ayambi bino bozui $20 babanda kobenga pasteur Moïse Mbi e babenga ye ti balembi na esi bango ya yambara soutien ya yambara le soutien. Pourquoi comportement on a papa? Mais voilà pourquoi je dis quand la personne est élevée papa, quand une personne est élevée, ceux qui attendent à 2 pieds sur terre a commis kanisaki a commis nzambe a kanisaki a commis nzambe. Donc aya mon téléphone toi tu es qui? Pour y a décroché téléphone pour na yo. Oh yambate? Toi tu es qui pour aya ma téléphone? Attends là. Na batu babenga boti balembi bazongiselinga $20 nanga na tena poche na esi bango je savais qu'il n'allait pas décrocher son téléphone à Ambaraté. Vous voyez? Oh, ce n'est pas bien. Même quand on est élevé. Mais si vous décrochez votre téléphone à un appel inconnu, et kolongola yo qui pasteur Moïse Mbi na yo te ozalaka yo otikalaka yo et nzambe a continuer ka kozala na yo. Quoi ma téléphone est ça? Mais bon, on peut monter un téléphone. Hein? Donc, mais je peux. Moi, quand tu as l'émission, je peux maintenant bengata pasteur Sonic a foutu à Siko à Oyamba. Pasteur Kizamine à Oyamba. Pasteur Kizamine à Nazaré n'écoute un aéroport. Nazaré n'a pasteur Kizamine à l'aéroport. Tu vas écouter au table Moro to Sola avant de vol naïe à Turkish Airlines. Tu vas la guinaye. N'den hol bawayebi. Tu vas la ganaye. Auto fêter ya bonne année aux États-Unis. Tu vas la guinaye aéroport. Tu vois. Donc, pasteur Obengi Kizamine à Oyamba moko. Obenga pasteur de Kankenza à Oyamba moko. Mais benga Moïse Mbi so Oyamba. Benga ika Oyamba yo. Nandima. C'est que
réaction non ekozani avant que nakota na sujet moko jingandola par rapport ya ba dire na l'année émission mo ya Koffi Olomide alobi ba musicien chrétien ndeka ndemo bata pena ba makan ba mabeto sala ba on peut ba sala ba escroquer pe ba pena ba deuxième bureau kozwa ba dire wana frère jingandola yo réaction no ekozani que Koffi azo kotisa ba musicien chrétien na scène numéro. Non, vous savez hein, Koffi Olomide azarana bango hein, donc to tikabaje ba Koffi Olomide c'est un grand nakati ya art autobing d'abord art au ba musicien chrétien ba osali la ba musicien soit disons entre guillemets ba musicien ya mokili parce que yé vient abiso quadre linga pena appellation naté hein entre guillemets bango pe basala kapeka art de bango tout ba osali la art moko. Mais par rapport à la réflexion il y a Koffi Olomide, moi je dirais Koffi Olomide n'a pas vraiment tort. Pourquoi je dis ça? Parce que lelo oyo kaka poto kotanga bakombo na bango to abate ozalwa neti ba wala basusu Jules Ngandola wana musala na ye kaka kotanga bakombo non. Je ne suis pas venu ici pour vous citer tous vos noms, mais je vous connais d'ailleurs. Et ceux qui ga mutu a lobby mabe na émission oyo o répliquer mabe contre ngai. Yo artiste moko soki alvina yebisinga o lobby mabe. J'ai tous vos dossiers. Nenge bino tout bozalaka wana na yebi dossier ya mutu moko ba musicien chrétien. Oyo kaka na yo kaka o alobaki mabe. Na ozongelela ye awa na opesa dossier na ye na oyebisa ngo batu ke tala ye azaboy. Là, c'est juste une parenthèse. Pour répondre à la question, il y a Koffi Olomide, na préoccupation, le biona, il y a Koffi Olomide, Zaki. Koffi n'a pas vraiment tort. Et ça que certains artistes et musiciens chrétiens se comportent comme mabé, bazana basi, bazana ba chéri toye bani. Ah bon? Et oui, là je confirme. Je suis en train d'appuyer Koffi en une partie. Je dis bien en une partie. Pourquoi en une partie? Parce que les musiciens chrétiens ont tout bazana mabété. Et ça baza bien. Mais ba misusu baza mabé baza tambola bana mabé baza na basi baza na ba chéri ba misuku tuti a vivara wana. Donc ba voyage attaquer ndara ba mikila ke ndara ba Europe ba ke ndara ba Afrique ba nini basi ba futira ke ba billet. Ah bon? Et bazali to yebi bango. De ya vivara pona basi. Yé ti azana yembela nzambe ona bomo na kande yembela nzambe mais yé elle donc lui il vit pour les filles d'autrui. Et moi ça vivra na moi na mukonzi moko boye. Moi na mukonzi wana po apesa e moi $15,000 ya billet à first class ya aller retour akenda zonga na ma frais de séjour na yekuna banini et c'est le côté. Vous comprenez? Donc il y a vivra bongo. Bon nzambo bango basame bayema pona nzambe nzambe na capacité à opesa bango makoki wana te voyager au leke oza na basi par là basi belé. Alvin, au moins biloko tant dans le barango, ba question na yo eti ngana bimisa biloko moko boy. Ba biloko tant na bimisa yo mona bat musu ba mona nga mabe. Mais oh bandeko nga na zaka mabete. Moi je suis l'homme qui aime la vérité. Voilà pourquoi dans toutes mes interventions, je fais que dire la vérité. À un certain moment, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, pour la réponse, par rapport à la question. La musique chrétienne est comme un business. La musique chrétienne est comme un business. Il y a un monaki. Ngana lo mbongo to beba na rapona nini ser lo mbongo lobi ke musique chrétienne eza business te ngana ebisi na bité musique chrétienne eza business on comprend eza business robo ya ndeni parce que tout ce que vous faites là au côté studio futi mbongo au sali bombongo concert no payant mais c'est en fait nous sommes en train de tourner autour de l'argent c'est du business robo ya ndeni. Alors les musiques chrétiennes sont toutes bango que musique chrétienne est business mutawanga ni te za business te ngana on ça la business te papa tu fais du business on ça la business on ngana ndeli kuwanga na te dites la vérité que on ça la musique il y a business vous comprenez yango moni siko ngana na bi makambo ya Koffi Olomide a raison Koffi Olomide a raison dans le sens que makambo nyonso tout o bango basalaka certains musiciens chrétiens basalaka pe yango kindumba ba misusu kutu ba ba pe boki. Papa. Vous comprenez? Je vous mets un défi. Soyez comme musicien chrétien, moi, je vais vous dire. Naya, natanga kombo ya ba musicien oyo nga moko na melana bango. To melana bango. Oui. Bo melana bango. To mela pena do to baya pena ba whisky, to mela pe ba vin, to mela. Yo pe aux journalistes chrétiens.
Écoutez papa, je suis en train de dire la vérité. Tout à l'heure j'ai dit quoi? Que je suis un homme qui aime la vérité. Ok, la vérité. Voilà. C'est-à-dire, les artistes oyo. Tu vas na ah, yango to ba na bomelipe. Mais n'importe quoi, on peut sortir l'équipe na TV, Zambé, oh Seigneur, oh Nkolo, ah ni. Tu vois? Mais oh il y a ça là qui peut-être na 13h, 14h. Ngata on a ça qui on a yebiki oh to ça qui na ye oh. Côté ba chérie, on a écoute non parlons même pas tout à l'heure, ça n'a pas mis ça chrétien belé. Mais je dis pas tout parce qu'il y a des exceptions. Bah exception ça na artiste tel Théo yepena ça va. Moni batolokola ba Michel Bakenda. Nano baby te mukolo beba ngamo na yebiso ya baby. Kangali ngamo na yebiso lelo. Michel Bakenda mukolo beba na oya na émission na yebiso ke Michel Bakenda baby. Nano baby ndete. Mais akeba po ba entourage ba komi wa komi na ngwana bato ba komi ko sangana wana banini omona kamite ba beba. Mais nano nde a baby te. Michel Bakenda est encore l'homme du droit chemin. Ndé on a biso soko bengi na téléphone ayambaka na ça problème hein. Ayeba ota ko yamba boso la calme banine. Vous comprenez? Merci beaucoup Gilles Ngandola. Et d'ailleurs na sujet musuto kota bandeko bazola biso de partout. En dehors il y a affaire il y a ndeko na biso Pegnel ou ya le bike sur Mike Kalambay et dans ndeko mo abimai na komo ya Eliane. Fi mo abimaki azape na clip ya Moïse Mbi et ceux qui hein ya libala ye oyo. Donc abimaki a publié qui na ba Facebook na ye na ba page na ye que azana makamyo ya koloba bango ce sont les oiseaux de même plumage. Tomoni Moïse Mbi pas publié à l'obi que le lor vous en a directement on a tongo asali pendant que direct na Moïse Mbi asali à l'obi ba makamyo beazo c'est on dirait na mokini ba bimise na makamyo Mike Kalambay que à chaque fois ce qui que Mike Kalambay logo ah Moïse pe ba bimise na makamyo alobe pe makamyo ya dibala na yeke nzame mutapekisa yeke abana sikoyo te bien aimé dans les seigneurs alobi pe na ba prédication na direct à salaki na ton alobi ke ba pasteur bandeko belé bazo pesa. Donc on dirait message monde indirect quoi. On dirait bana ko le Eliane on dirait que bazo pesa bande musu bambongo pona ke ba bebi sa réputation ne ba nuire mais na suka yeko ba ke ye akokweya mukolo nzamba rotika ye ba maramoze be pourquoi fi wana yesu ko le kana ba émission tendenga prometaki que Asala a dénoncé il paraîtrait que tant à l'âge de 17 ans, relation amoureuse entre Yena Moïse Mbi et Amonak Oyo Akokaki Komona, le loi commis majeur et c'est que Aloba na habité et l'eau ni s'est passé entre Bango, mi balé, relation na Bango, mais Aloba qui Kakoloba. Ayok to, côté na ba continuer, il y a des réseaux sociaux, à l'ongo libilo union soit publié qui. Un journaliste à côté en contact avec lui qui est comme niveau à l'écolo à reléganer sous ses émissions Moïse a signé comme danger à d'autres vu en danger bien aimé dans les seigneurs au juste ces années Moïse a menacé qu'il a fui to la fille to ba parents ne ba commis ou bien aimé dans les seigneurs au Katinon voilà bien aimé donc c'est ça quoi au juste ces années. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'histoire et Eliane et Moïse Mbi? Moïse Mbi, est-ce qu'il a porté nos plaintes à menacer on a beau na ba réseaux sociaux ou comment? Bien aimé dans les seigneurs, tous les gens de comment on a émission ok boye bien très bien. Azanet donc tout le bas. Net mais à des grands frères, il y a moi ce Eliane Adam Mukolo naye na âge dans le bibongo avec un peu comme éclaircir biso par rapport il y a dossier parce que yepé ayebi ba moi mingi na se planning nenga lobaka na kati ya émission le bien aimé dans les seigneurs bon mais qu'un peu redécouvrir au juste les années ba porter Moïse plainte ou comment likamon et suki wapi ndeko réaction non par rapport na makamna na lobi olana ki di solon réaction ne cause à la nini à chaque fois chaque année makambo ezobima c'est bon omoni ça fait très mal na bato yo biso tozo croire na bango tozo ndima likabonzamba pesa bango mais à chaque fois car ba kombo na bango après 4 mois lelo oyo so tali mikolo oyo réseaux sociaux eza saturé na ba information toujours na bango ba commentaire banini de l'autre côté Mike Kalambay et de l'autre côté c'est le pasteur Moïse Mbi. Vous savez Alvin et Zosa la passe makasi mingi.
D'abord, je vais commencer par le pasteur Moïse Mbiye. Yé morata amta no vine bena malamu parce que soki bat balobi ya lo baraka bat balingi ete bazo kose bazo contre ya lobi ke bazo pesa bande musumbo mpona ke ba combattre ye ba ko essayer ye pona ye nyo surtout esala maka baza ko instrumentaliser batuka ka pona ye o comprendre donc contre ye kaka donc mukili mobimba oyo ezalaka contre pasteur Moïse Mbiye pona ye ezalaka bongo. Oh, moi j'aimerais quand même que Yemoko Péa Sala non moi analyse mon personnel amita la penano atali non passé naie atali présent atali pe futur naie et si kazo kende et c'est azo tambola bien et c'est makambozo ça les a bien alobi on a direct que ya zane na nzela même okinde zo bundise bazo nyake ako ya mais akoko ya pété tant que nzamba zana non papa maye ningana pamba te biso tout autant qui publication moi moi sur ndinga lobby que arobotaka lisusu te il paraîtrait c'est le pasteur Moïse Mbiye ndé muta de virgin kaye banine makambe belé bakate soki ba trompe soki ndenge na longola soki bazemi patati patata soki ezaki moi sur wana makamba lobby eza lokuta mais c'est que elle a affaire avec son Dieu. Elle a affaire avec son Dieu parce que tu as touché à un homme de Dieu. Tu as touché à un oint de Dieu qui est le pasteur Moïse Mbiye. Mais si de l'autre côté, le pasteur Moïse Mbiye est coupable dans tout ce que la fille nous a raconté, non mais attends. Après tout banine peut banine donc donc le quoi yoza déjà pasteur Moïse Mbiye yoza déjà Moïse Mbiye tala mapeka donc yo balobano chez le côté yo sosali mabe donc batika kaka ba qui peut ngote pour yoza pasteur Moïse non. On doit te parler, on doit te dire que ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Tu vois, il faut pas y payer, on a chaque vélo Alvin. Pasteur Moïse Mbiye a souffrir d'entourage. Entourage naie, bazo bangaye mutoye bisake ba vérité bo azate. Que ba bisake pasteur Moïse Mbiye oza mutu. Pourquoi bazo bangaye mobutu comment? Mais c'est ça, moi ni bato soki oza pembe na mokonzi hein. Ozo munonde soki na yebise dikamo bo soka siliki ya obengananga. Vous comprenez? Si vous voulez, tika na vana pembe na se contacter na o na o bénéficier na ngwana banini. Makamune ya mabe etali na ngate. Asa de mabe ndenge osa etali na ngate ngana se contacter na o na ozo muke pembe na ye. C'est ce qui tue maintenant bande ko na biso ya ngwana. Parce que entourage ya pasteur Moïse Mbiye. Pasteur Moïse Mbiye a entouré na bato mayele hein. Je te dis. A entouré na bato mayele. Mais bazo ko kawe bisa ke ba vérité te que notre bien-aimé tolingaro mingi. Mais yeba ke oza mutu de place ba moni mabe pembe no ba yebiso ke tala mabe ezabwe zonga na nzela oza mutu salabo yambaka batu zana batu malamu so solisi batu malamu o perdre le côté zalabo et a perdre ni a perdre ni soki Moïse Mbiye lobi azala malamu na azala simple d'abord eloko ba bengi la simplicité Moïse Mbiye nano azaka na ngote simplicité. La simplicité seulement azaka ngote. Oh Max pe aloba na émission ki aboa ki saba on a frère Patrice liboso ya église yena bureau boya ki ya mabango. Max Mbenga mutalobaka yango ke le pasteur Moïse Mbiye aboa ki sa Max Mbenga na pasteur Patrice bayaka kolukaye. Tant bayeba koluka na bureau aboko ya mbabango. Adana retraite maya ya mabango. Voilà. Ozo comprendre. Ne place na lo ba moni ya mo ba fali ba wa nzembo ya humanisme. Ba tanga ba misia mokilo to finga ba misia mokili ba païen mais azote ya biso bien. Musicien païen azote ya biso bien. Koleka biso moro koleka ba misia chrétien o senga fi ba te ya biso bien kutu koleka. Ozo mona. Fali ayembi humanisme. Kibo moto. Ce que va y na batu malamu oko perdre nini. Oyebi ko respecter ndeko na yo. Na respecter Alvin a respecté nga, na respecté caméraman na biso, il a respecté nga tous à la bien. Et au salani. Mais c'est ce qui tue maintenant nos frères. Bon d'abord humilité bazana monter. Ce qui mutozana humilité te. Oyebi savoir vivre te, yango na pe humanisme et aux akat note. Oyebi ko respecter batute. Tu te crois déjà devenu Dieu? Ozo mo comment des nzambe yo muto reprocher azate ozane loko bato bako apprendre yo susu te yo tu as déjà tout. Tu as l'argent, tu as des connaissances, tu peux voyager quand tu veux, tu peux faire ce que tu veux, et tu as de belles maisons, tu as de belles voitures, donc tu as tout.
so lobi ko benga sere moko ko église aye pano banini asa ta 5 jours pano na ndako aoya parce que ba banga pasteur abenga na kende na ke la le pana ye aoya sans hésiter. Vous voyez, donc du fait que tu as tout aux hommes on appelle que tout vous est permis. Or non, tu peux avoir tout mais tout ne vous est pas permis. Vous voyez, mais il faut ça la rabat surtout non. Garde ton argent pour toi-même. Garde tes relations, je sais pas, ton succès, ton élévation pour toi, tout ce que tu as pour toi. Mais tu peux pas faire tout sur tout le monde. Non. En tout cas, sincèrement, je suis désolé. Donc moi je pense que pour le pasteur Moïse Mbiye, il faut attendre. Moi je suis déjà pembe naï. Na sens ça m'a bêté. Na sens n'engo tout le bas que tout le monde regarde un clip et qu'on sort. Donc aïbaki déjà mon amour sur bandakala. Alors si il y a eu une histoire du passé entre Yé et la fille, bah le Gandien babongisango déjà banini au lieu comme à la place publique boye banini parce que tout que les personnes ne pas Moïse Mbiye aza les seuls étaient au peu banini ceux qui sont solo oyo abimina moi si ceux qui n'ont vous comprenez. Mais je ne confirme pas cela, mais il faut se combattre baké degré marambezo kendelila et ça la mabe pona kombo na ye. Le pasteur Moïse Mbiye c'est quelqu'un où il va respecter la mingi, mais déjà tant au kombo zo beba de plus en plus. Oyebi na banga verset biblique moko nzambe aloba na je pense que aloba na David aloba na mutu moko aloba le verset biblique qui manga na mutu aloba n'ayez pas peur de sa grandeur et de sa taille. Je lui ai déjà quitté depuis longtemps. Ayebisaki Saoul. Voilà, Ayebisaki Saoul. Ozomona. Donc tant que yo za on continue à régner, ozana ba succès na yo. Donc Ayebisaki Samuel voilà. Voilà. Ndenge ozawana. Okozo ozana ba succès na yo, ozana ba mbongo na yo, ozana ba car na yo, ozana vino ya danger. Mais peut-être nzambe si abwaka yo kala ya kosakana te do. Na ebite kwa nzambe abwaka opena kala. Nzambe so abwaki yo lelo. Eza te ko ya peka lelo te. Eza bongo nzambe so abwaki lelo ko ya lelo te kwa. O kitapena malembe lokwa muto ko kitana escalator, o kitapena malembe ti ozongi bina na se. Donc nzambe la bongo. Nzambe ala so abwaki yo kwa sete ko ya lelo. Ndenge biso lo bana lingala facile na masese. Soki mwana leli gorodo ko sete ko bima makwanza ga lelo. Te obima makwanza lelo te. Pesa ngotan au mona après 7 jours makwanza bino bima muke. Eza ndenge wana. Ndola yo peut au travailler na ba mission chrétien mi ozala poste na bango trop okuta na ozala pe poste ya Moïse o eda pe na ba promotion ya ba album na ya kana na ba occasion yo okuta na eloko nini otika jamais koyebisa ete ke ndeko zonga na nzela sala bo leke oya ko loba on boso caméra parce que travailler na ozala pe proche ne bokuta na bo pe okuta dernièrement na studio. Ouais, merci beaucoup ndeko nanga. Merci vraiment. Eza question moi qui to mingi bande ko bala nanga avec beaucoup d'attention. On a travaillé trop dans ma mission chrétien et je continue d'ailleurs pour votre information, je suis toujours là. Mais le problème c'est quoi? Bandeko wana bazala boye na utolo ba on a débia. Ceux qui mutazana elo côté. Azana besoin de soutien na bino ba journaliste chrétien. Boye denga ko bo soutenir ndeko na bino, boye denga na promotion, bo se langa boye. Quand il n'est pas encore connu, mais quand la personne est déjà connue, elle est élevée, à ce moment-là, il n'a rien à voir encore avec vous. À ce moment-là, instinct et selon bon selon désir, selon ma vous comprenez. Donc moi, en tout cas, occasion mingi na zwa moi mukie ozalana na pasteur Moïse Mbiye, je dirais seulement que pour na ozo atteindre quoi aborder et ça passe. Comment ça? Mais parce que yemo d'abord article action on a été pour bosola na ye article ote. La dernière fois nazaki nezaki na studio ndie ezaka na koti buya na studio azo yemba na kina pesi mbote pastor na yega na peso mbote banini ça va Gilles Boni kitoko o comprendre na leki na ngana bimi na ngape na kinanga o so comprendre. Mais occasion ezaka pena ke bovai na mutu
bozo solo là ozo mégamment faire voir ndeko na moni boye boye za malamu te il faut ma boye moni yo déjà combo ici déjà vendi moni yo déjà aux artistes biso ba journaliste chrétien to betela même tolo to za pe na ba musicien chrétien na biso baza ba intello baza ba tamayele entre autres le pasteur Moïse Mbi un homme très intelligent vous comprenez donc so ki Moïse Mbi azolo ba ozo sentir na ke boanya ezalia wa mayele ezalia wa sagesse ezalia mais tawana batike la rande biso te vous comprenez et surtout biso ba journaliste to ba mingi vérité biso na ba journaliste ba vérité ba biso ba oyo to ndima vérité biso balinga biso te biso balinga na biso te biso pena yo bi ka pasteur Moïse Mbi ça la point de presse mo boy atia ba journaliste chrétien tout libanda abenga ba journaliste oyo basala ba émission mokili abengi bango tout na point de presse yango. Ça c'était une façon de nous humilier papa. Ça le dit que binonde ba chrétien bozo combattre bozo contrer bozo la ba critique au fingaé ce sont des journalistes chrétiens. Au moni abi mieux vaut qu'à travailler na ba païen que bino ba chrétien. Si quoi le problème c'est quoi? Parce que bisonde to yebi bango bien ko leka ba journaliste mokili wana. Bisonde to yebi bango bien. Vous comprenez? Yo ro yebisanga te ke mutu lokola Papi Mboma ayebi Mike Kalamba ikolekanga jamais jamais et jamais Papi Mboma totalanga on se connaît très bien ayebinga on se connaît bien avec mon frère que j'aime beaucoup Papi Mboma qui fait très bien son travail ayebi bien que ayebi Mike Kalamba ikolekanga ite nga na yebi Mike Kalamba ikoleka Papi Mboma. Et puis peut-être ma série oyo ngai nazo yamba Mike Kalamba une émission wana no kutu Papi Mboma yene kutu kinité wana Papi Mboma zana na ba Congo vous comprenez tango ngai nazo yamba déjà Mike Kalamba a na Kinshasa na ba émission na ba télévision Papi Mboma était encore na ba Congo vous comprenez na époque wana ngai déjà donc na habité déjà imaginez ba année déjà année 2000 année 2002 2003 bah 2004 déjà donc non yamba déjà ba musicien là déjà et si go tout na si go ba yebso game sous l'année wana Papi Mboma mazagi wapi na ba 2002 2003 4 azagi wapi s'il est sincère on yebisa oye moko azagi no peut-être kuna na côté ba Congo. Donc moi je connais biso to yebi ba artiste chrétien na biso to yebi bango bien. Vous comprenez? Il y a un moment où le roi biso to yebi bango bien. Ba ki ma rasiko côté na biso ba ki côté ya bato ba yebi bango bien te. Et ça le roi net soking musicien bon journaliste moko ya côté mo to benga côté mokili entre guillemets mais baza bata mokilité. Hein? Ayambi le moto la frère Patrice. Croyez-vous que ma question retourne à frère Patrice c'est la question ngala ngai retourne à frère Patrice? Non. Il y a autour de frère Patrice ma question pour l'icolo album no titre na ngeza nini album no siko boy nzembu boy munduki ngo pourquoi yembolo yembaki munduki vous comprenez ba question aux alcool licolo mais ngai za bongo te ngai ko za bongo te ngai ko za na autour de frère Patrice pesa biso référence biblique hein il y a mon munduki wana na Bible vous comprenez parce que œuvre o eza œuvre moko sacré on sous-entend que intitulé seulement l'album Munduki est inspiré. Alors donnez-nous des références bibliques au ezolo bamarama Munduki oyo. Tu vois, ma question sera en tout cas mes questions seront orientées vers la Bible. On se comprend par référence biblique. Mais quand si quelqu'un a une émission et bah soit déjà bah journaliste et mon kilouana. Alors toutes les questions moi licolo bah pas question licolo comprendre bah quand on a profondeur té. Oh biso ne toyebi bango bien. Nga so na zu motolo la pasteur Moïse Mbi une émission. C'est qu'il n'a jamais accepté. Oui, parce que nous avons une émission. Ah bon? Nous avons une émission. Et ça, la mission, c'est une émission. La mission chrétienne, c'est une émission. Si nous sommes moutaïs, nous avons un antécédent, nous avons un bébé. Donc, tout le monde pourquoi bandi maraté parce que bayebi que Joe bayebi nga bien journaliste bayebi nga bien sur la biga na tique le temps abanda ko poser nga ba question batu ba ko comprendre et puis na ozala étaler voilà pourquoi balinga bisoté ba préférer ba kenda ailleurs kuna place bayebi bango bien té bayebi bango bien té ni nous reprocher na Moïse Mbi ce qui non bon reproche vraiment ils appellent reproche pendant ma casse exacte mais ça qui nous senga ndiko nga azala ka mutu
azala mutu eza ko englober maramunyo surtout on a senga pasteur Moïse Mbia azala mutu quelle que soit élévation na ye, quel que soit ba millions na ye, quel que soit ces belles voitures, ces belles maisons, marambe belé azala rara mutu. Vous comprenez? Parce que ça na bateau yo bazana nyonso tout o ya zana ngowana. Hein? Je pèse mes mots là ndanga bien. Et ça na bateau bazana nyonso tout o Moïse Mbia zana ngowana. Batango bazara simple. Vous comprenez? Papa, yo mono tala. Motoka docteur Ngalasi, na ko benga siko na émission docteur Ngalasi na benga siko ya mbaye moko. Na ko benga pasteur Sonika Futa pasteur Kankenza siko archevêque général ya mbaye moko. Et longola était pas ya mbinga na téléphone te, le roi ya mbinga na téléphone, né longoli qui archevêque général na ye. Donc pour pasteur Sonika Futa ya mbinga na téléphone, né longoli siko bo évêque général na ye. Non. Auzanga pasteur Sonika Futa. Ndé lo rezanga sko Moïse Mbia ngwana. Il peut pas décrocher à n'importe quel appel. Et ça ni. So yambi téléphone et ça ni. Ndé lo Moïse Mbia. Lo Moïse Mbia to saka Moïse Mbia. Ndé lo peut to no beba na mai kalamba ya ngwana siko na ebiso siko secret. Ah bon? Et l'autre no beba na mai kalamba ya ngwana. Po bango yezala ki soko bengi yoka mulu ba mo ya mena téléphone. O saka ko luka nani? Pasteur Mike Kalamba ite aza occupé yo nani lobana nu kombo na yao na katele lingala na phone na yebisa papa yo pena na age no mukolo boye mama no amema yo 9 mois na libumu ndenge moko pe na ya Mike amema Mike 9 mois na libumu ka po yo ya mbelaka moninga téléphone Joana lela alela mabe haibisi Moïse haibisi Mike Kalamba bi na yambi de ko moko na téléphone wa frère Gilles akateli lingala ke mama no ya mema 9 mois na libumu yanga ba mema 9 mois na libumu ndenge ni ngana ya mbela ko téléphone ngai mais tu fais la honte mon cher ami yo ozabna mobali pena ba nini pena do bakata yo pena ngenza po kaka po yo ya mbela moninga mobile téléphone tu n'as même pas honte évitez ça so ba bengi na téléphone pesa moko yamba nano na benga jamais motolokola pasteur Kankenza mutu muso ya mbinga na téléphone na jamais nano pe na benga général Sonika Futa te mutu mo ya mbinga na téléphone na jamais yé moko ko yamba téléphone quel que soit le problème ya mbina téléphone et puis ayebi ke azana problème na batute abango yamba téléphone point alors so moni bato abango yamba téléphone wana mituna so question pourquoi babanga ko yamba téléphone. Merci beaucoup Ngandola to comme na suka ya émission na biso lilo bana bande bazolando et surtout la seule question que je me pose est pourquoi Fiwana Sali Eliane réaction ya bon Moïse alakaki eloko libala ou comment ekokisa mitemba la mope asalake et Seigneur loba ou comment. Bon, d'abord, la première des choses, je ne sais pas encore si c'est vrai ou si c'est faux. Hein, par rapport à ces dossiers, soit il peut solo à Vivana Moïse ou à Vivana Yete, ça je ne sais pas. Mais ce qui est ça qui a Vivana Yé, c'est par là que je peux conclure. Pasteur Moïse Mbia Lukaye va arranger, vous comprenez? Ceux qui m'ont abattu à Kata Matrice pour Nayo, Boulukata n'est ni au dédommagé, pour Robotaka li soute na vie naïe. Akobotaka li soute selon la publication à Fiwana. Alors ceux qui m'ont déjà Robotaka li soute pour Nayo, il faut trouver solution moko na amiable. Vous comprenez? Pour trouver solution moko amiable pour marambo les kimia qui est les réseaux sociaux et comme au tala boyetala parce que moi lelo attends d'abord dans le net lelo oyo bozo mona kali kamba fi wana bongo oyo siko bima su lobby oyo bima lobby su pasteur Moïse Mbia awa na pesuka ke ayebi pesuka te lele bimi ya fi wana bongo oyo bima lobby tu vois. Alors il est grand temps ce que ça a ayebi likambo babongisa yango mais ce qui pas ayebi likambo te je suis en train de prévenir la fille aïe bah déjà que ami bendi ba malédiction belé na vie na pour au toucher na moto na nzambe vous comprenez au toucher na homme de Dieu yeba déjà que au bendi ba malheur et belé na vie na yo ba malédiction ya grave parce que quand vous publiez quelque chose contre l'homme de Dieu et que la chose n'est pas vraie en tout cas ma sœur sache-le très bien que tu attires beaucoup de malédictions sur ta vie. En tout cas, sincèrement. Mais ceux qui ont supprimé, on a supprimé bien. Mais ceux qui ont supprimé, on a une menace. Azuba menace, ma casse, banini, on a supprimé. Il faut que les journalistes et investigation, est-ce que fille a intimidé trop Azuba menace de mort, on a supprimé, il faut tout le monde. On comprend? Pour que les plus forts, il toujours la plus fort à Marmounion surtout. Vous comprenez? Attends, ça a tort, mais il y a plus fort.
Donc c'est déjà une très mauvaise chose. Ceux qui osent fort à côté na yo mais na likambo osent perdant aux olingara obimisa mutu makasi. Et ça bien ceux qui m'occupent. Merci beaucoup frère Zingandola. Tout comme na soya émission na biso, votre numéro de contact na bande on tout bazana pour ça en contact pe de Lobasuka. Ah merci beaucoup Alvin. En tout cas ngani na remercier yo, na remercier mingi. Mon tata obenga nga oyebsinga ka keza yo na biati. Pour Alvin en tout cas je veux faire de mon mieux être là. Merci na bande tout bolanda inga ndena le biga awa. Je suis journaliste au Batba Ebinga, journaliste et à Lingala Facile, au présentateur journal à Lingala Facile, Jules Ngandola. Nous appelons sous directeur et programme na télévision, autre télévision, donc télévision Op TV. Et c'est quand ça il a rencontré tout côté Salam Sala et Zali. J'aime dire la vérité. J'aime dire la vérité. La vérité c'est ma vie. Il y a un moment tout à l'heure ngamo na biké, to mela pe mo iloko moko boyena na mission chrétien. Alors ça que journaliste mususu a la vérité on a été. Qu'il y ait pas melaki. Moi j'ai dit la vérité que ngai pe na melaki. Donc tu vois, j'aime la vérité. Alors si n'a pas propos nanga au cours de cette émission et que est blessé bino, en tout cas je vous présente mes excuses. Parce que j'aime la vérité, je vous présente mes excuses. Bolim bisangai, mais si vous avez la suggestion, monsieur a bien mara monsieur Oloba, banini ou ba sujet vous avez besoin de développer Alvin Azawana. Numéro nanga ils allaient plus 243. Donc plus 243 999 131 004. Donc plus 243 999 131 004. Donc si vous appelez à ce numéro au Zwanga et puis na WhatsApp dans ce côté na WhatsApp au Zwanga sur la très bien sans problème quoi. Merci, c'est la fin de notre émission. Merci. En tout cas, je dis d'abord merci na bandeko tout bazaki na biso na moni Edi Mususu. Donc je dis un grand merci à Edi Mususu. Azalaki na biso tozaki merci na David Nguye, merci na salon au babengi donc pourquoi pas Switzerland donc pourquoi pas Suisse. Donc salon Switzerland so komika na Mombele na avenue Maïpili numéro 1 au quotidien na Mombele Maïpili numéro 1 na coin au monaka donc salon pourquoi pas Suisse et zawana donc salon qui toko place to tchaka mo tu veux na biso ça bien yo bika quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci na Arnaud Kamanda za sima caméra bonzambe na bonzambe Lola ezo photo sima na to ya ko bakenzamba bo to quoi ce soit bye. Le temps passe, elle ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Oh, 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 hey, oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout s'effort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir.
tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Moninga, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, tala bato bako leka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango otango eza komema. Ya Maria si akenda Misa Mungolo tala tango ebebi Papa de baba si akenda kala. Tango tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Otango otango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Muse Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango yaka amemaka moto nyonso moto nyonso tango ekoleka. Engela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema engela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Engela bomoi na yo, tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Engela bomoi Moninga, tala tango ekoleka. Ekolo nyonso bato bakoki tango eza koleka. Nalela mpona nini nalela mpona nini tango eza koleka. Tango eza koleka. Tango eza koleka. Le temps passe. Oh, Alvin et Béa, tala tango ekoleka. Tala tango ekoleka. Nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Nalela tina nini natangisa makila na boma bato mpona nini. Soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini. Soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka. Le temps passe.